Augustin Kabouya. Augustin Kabouya. Pour nani manque à respect, na légèreté makasi boy. CG. Moi ça me doit si maraté. Moi ça me doit respecter raé. Attends à mon condité. Moi si ya mutu. Papa ça qu'il respect. Ni même ya. Vraiment, Balou pas beaucoup mis la légèreté. Pourquoi pas que biso ba monde. Ndé ko za na maboya loba. Mais les gens dirait changer position hein. Augustin Kabouya. IDPS César Yoté. Oya okuta IDPS César déjà. Augustin Kabouya. Nga babenga na RTNC. Nazana ba matière na yo. Au bébé si parti à batu ya papa Etienne Tshisekedi. Basi nyonso ya parti. O la kakabango ba poste po ba pesa yo nzoto. Nazana ngo na ba basi yango nazana ngo. Augustin Kabouya. Okomati ko abuser ko ninga basi. Ya batu mususu ko bozala bango na parti. Po yo koma komimo na supérieur. Augustin Kabouya mokonzi azana camarade state. Mokonzi. Omone ataka muto bokoni na ye, otangi na ye. Une fois bakoni mokonzi, faut pesa un respect mon roboui. Mokonzi azana muninga te. Motema malamu ya président Fachi, eza faiblesse te. Pour voir que président Fachi assemblé a akena maramu nyonso na bonzambe. Quel courage! Quel manque à respect! Yo zamna na IDPS. On dit pour pesa batu ba poste faut ba futa kayo. Ce qui yo quand vous au ça la Kasai orientale. Le gouverneur Kabeya Mathias, on a banda ko pesa yo $50,000 chaque fin du mois. Le quoi expliquera que province est en baisse. Toto Mamboka, on manipule ma député. Le quoi baba makayo pour créer des problèmes. On préfère aussi que Mouto soit incompétent. Que Mouto a pousse à Misala Mboka. Au sous la président de la République, t'es Augustin Kabouya. Toi, tu es qui? N'a pas mon RTNC. N'a pas yé na yo. Non, bah, nos bimisons, bah, matière, non, il y a privé. Et n'a pas mon code, il y a ma vie privée. Bon, ça, quand on a battu. Bah, tiens, on a posté, wana. C'est parce que yondo l'équipe a tout nion sur la naïe de peste à maïe. Non. Parti Koufi. Nicolo, on a intérêt na yo. Qu'intérêt à parti, pas intérêt à Moka. Tu dois te dégager. Il faut un longwa. Quel manque à respect. Courage. Oh yo. Augustin Kabouya. Aujourd'hui. Il y a un code ça comme maman Bokondi. Aujourd'hui, on va. Na pesio. Ata kutu pas à qui moi ça présenté. Ata moi c'est à Mouninga. Yo habite que moi ça Mouninga batanga congolais. Yo habite que moi ça vous pas respecter. Boni boy. Boni buzoba boy. Non yelo. Yo Augustin Kabouya non l'élection na mai na miso. Non ba no bimisa ma moko pour comprendre. Dieu fera tout pour faire entendre ma voix. Maintenant ces gens-là ce sont des officiers qui vont dire au président de la République la réalité. Mais entre-temps, son épouse me menace. Dieu fera tout pour faire entendre. Je comprends certaines réactions des uns des autres. Peut-être par manque d'information. N'oubliez pas que la fondation qui repose sur les efforts, c'est vous les défenseurs des vrais pouvoirs de l'UDPS. Il y a des réalités dans la vie.
Je comprends certaines réactions des uns des autres, peut-être par manque d'information. N'oubliez pas que la fondation qui repose sur vos efforts, c'est vous les défenseurs des vrais pouvoirs de liberté. Ce n'est pas pour le second bal, c'est un rouge, nous sommes les lits. Wakati mwamba pesa ka $20 ko je crois pesa kabisa nyonso bongo mwa oyo apesa biso mbongo te ake kosala yango campagne wakati mwamba tout le temps à part wakati mwamba topeka bongo bamwana koli kabuya apeshenga à l'intérieur ya kalo ce n'est pas pour le second bal, c'est un rouge, nous sommes les lits. wakati mwamba pesa ka $20 ko je crois pesa kabisa nyonso bongo mwa oyo apesa biso mbongo te ake kosala yango campagne wakati mwamba tout le temps à part wakati mwamba topeka bongo bamwana koli kabuya apeshenga à l'intérieur ya kalo Non, non, mon général. Et pourquoi bien matérialiste? Permettez-moi que je te dise ça. Moi, j'aime. Tout ce que vous défendez. Moi, fantôme. Pourquoi? Nous avons échoué aux élections. Nous avons échoué. Je le dis et je le répète. L'IDPS, nous avons échoué. Puisque Bénin IDPS, pourquoi on fait ça front? On est dans la place. Mais comme on aime toujours marcher dans l'hypocrisie, je peux même faire que je voulais même de me féliciter. Oh non, mais qu'est-ce que vous dites, Mon général, est-ce que vous connaissez la personne qui avait envoyé Kazimbali des fesses? Moi, je vous ai toujours... Le roi Salomo, vous avez le roi Salomo. Parti politique de premier plan appelle à la responsabilité de chacun et à celle de nos partenaires de l'Union sacrée à considérer qu'à dater de ce jour, l'honorable Augustin Kabouya n'a plus qualité d'engager l'Union pour la démocratie et le progrès social, celui de Petit Tshisekedi ensemble.
La raison est toute simple. La raison est toute simple. La raison est tout à fait simple. On ne dirige pas un peuple contre sa volonté. La base du parti ayant désavoué M. Augustin Kabouya dans cette qualité de secrétaire général, il ne peut plus engager l'UDPS. likambo nalobaki lobi monoko na ngai nganga mokolo tonga ye apotoli tonga ye okotonga na nini ye okotonga na nini ebisaka bino président Jacob yazonga nsima ye wana ngabada koyebisa bino oyo aza na mokishi ya Tshisekedi oyo likolo na ye ojembelaka oboma ndako ya bato idepesa nzamba tinda aho naza na président naza na général Kende fantôme ye wana kokoloba ntango aliloba omoni biloko tobandaki okei otikanga nani yo esi je l'ai dit, je confirme. Kabouya ozalaki moto akoyoka général fantôme alobaki na yo ekome alobaki nous tous nous t'avions conseillé mais tu n'as pas voulu écouter. Voilà, maintenant aujourd'hui tu t'es fait définir comme un petit garçon. Bonne chose, va en paix, laisse-lui des fesses tranquilles. Même ce qui a sauté, a sauté. On ne fait pas. On ne fait pas le bras de fer avec. Ça, c'est là-bas. Le peuple gagne toujours. On a gagné. Bana mboka na yebisi bino Kabouya aza na motema mabe moko Kabouya boya baswanye mwana na ngai babetaka mwana na ngai bale Kabouya boya baswanye mwana na ngai yango tokosala nyonso Kabouya kende tokosala nyonso Kabouya kende Kabouya aza motema mabe ngai nasila yebisi bino mbala na mbala soki Tshisekedi aza na kursa te batie Kabouya na Moïse nga na kobote Moïse mpona nini na kobote Moïse Kabouya aza motema mabe aza motema mabe koleka maintenant tokomi na ngonga ya bapandisango batuna premier vice-président sectionnaire Lembassi Ouzawana Sachi Beton Tolini sous médiocrité nous ne voulons plus de médiocrité c'est l'ère de l'excellence avec Sachi Beton il dépasse toujours du colon Kabouya okokei déjà motema mabe eleki na parti esengeli tozwa mopepa ya sika esengeli tozwa mopepa ya sika Kabouya bayo Kabouya ngai na banda kolalela yo na se Kabouya na banda kolalela yo na se likolo nyonso kasoki ngai naza kombata UDPS te yo Kabouya oloba ngai naza kombata UDPS omoni place tokomi na yo Kabouya omoni place tokomi na yo obengi ngai naza kombata UDPS te mwana na ngai babetie bale mpona UDPS oboya omoni Kabouya okosouffrir
tikala député ici après tout Kabouane. Et s'il peut je crois qu'on a l'impunité pour qui n'aime pas préciser le message. Et ça, c'est le Kabouya. Kabouya, et opposition en 2015. Mais le mati, tous en pouvoir à président Jérôme Yazonga on est bien au Tobanda. Ok. Je l'ai dit, je confirme. Kabouya ozalaki moto akoyoka général fantôme alobaki na yo ekome alobaki nous tous nous t'avions conseillé mais tu n'as pas voulu écouter. Voilà, maintenant aujourd'hui tu t'es fait définir comme un petit garçon. Bonne chose, va en paix, laisse-lui des pètes tranquilles. Qui a sauté, a sauté. On ne fait pas. On ne fait pas le bras de fer avec. Ça, c'est là-bas. Le peuple gagne toujours. On a gagné. bana mboka na yebisi bino Kabouya zana motema mapemo Kabouya boya baswanye mwana na ngai babetaka mwana na ngai bale Kabouya boya baswanye mwana na ngai yango koko sala nyonso Kabouya kende koko sala nyonso Kabouya kende Kabouya za motema mabe Laila yebisi bino mbala na mbala soki Tshisekedi azana kursa te bache Kabouya na Moïse na bokote Moïse bona ni bokote Moïse Kabouya za motema mabe za motema mabe koleka maintenant tokomi na ngonga ya ba pandisango batuna premier vice-président sectionnaire Lembasu Touzawana Chibeton Tolini sous médiocrité nous ne voulons plus de médiocrité c'est l'ère de l'excellence avec Pachino leader toujours Kabouya osoke déjà motema mabe eleki na parti esengeli tozwa mopepa ya sika esengeli tozwa mopepa ya sika Kabouya bayo Kabouya nga na banda kolalela yo na se Kabouya na banda kolalela yo na se mikolo nyonso kaso ngana za kombata IDPS yo Kabouya lo ngana za kombata IDPS omone place tokomi na yo Kabouya omone place tokomi na yo obengi ngana za kombata IDPS mwana na ngaba betie bal ona IDPS oboya omone Kabouya oko souffrir tikala député ici après tout Kabouya
Et s'il peut na je crois qu'on a l'impunité pour qui n'est pas la personne du message. Essentiel dans le Kabouya. Kabouya, témoigner loko moko ya monene mama na ngai babeta mwana na ngai bale na marche ya opposition en 2015 mais balobi bale mati tozana pouvoir à boyi soigner nga lobi ngana sa combattant IDPS mais ngana sana ba azaki makasi na ba diplomatie atanga ta komisala mutu abachi mwana musala na ye aza mutu moko divisé pour mieux s'il faut naïe parce que kana ba mama te kai batekanga des conteneurs sibali kuna ina senge nini ya boyi motema mabe oyoki ndenge bana mboka bazoloba naza na esengo moko ya kosekana te. Merci beaucoup. Monsieur Jésus, 10e rue télévision. Internet. L'UDPS, il faut bailler bailoko moko. Le peuple, ba combattant au bazakuna, ba kokati ko bana ko bamba tous les cadres à l'UDPS mabanga. Ah bon? Pourquoi j'ai dit ça? Ces combattants-là ont pris le risque. Bato musu bazo qualifier bango lokola bato batanga te. Mais l'UDPS, il faut qu'on y baki et belé à intellectuel na ba professeur ba kima. Ce qui était au fond ba bundi pona ko pesa bino pouvoir. Ces jeunes-là, ba kamati pouvoir ba pesi bino. Mission à parti politique et conquête du pouvoir à travers Bavoyouana Bozobengalilo, à travers Batouana classe. Mais la conservation devrait se faire de la part de cadre, va conserver le pouvoir. Mais aujourd'hui, le cadre, zone s'ascenseur, le cadre, bazo mettre même pas en place le mécanisme de la conservation du pouvoir. Et je me dis, l'erreur est venue aussi de quelque part. Dans le Bakango, Nalobi, tout est parti d'abord dans Makambo, il y a FCC Cash. Quand le FCC Cash est Kabouani, nous avons commis Koluka, leadership, Nayan, Kabatu, Akoyem, Belaye, Abosani, Batu, Abundana, et chacun a fait ça. En commençant par Jamar Kekabou, lui-même, parce que c'est lui qui était là. Et Zana Batu, Lana, Mona, Bakota, dans le gouvernement, Zonituna, eux, à côté de Nengeni. Et Zana Batu, comment mandataire public à côté de Nengeni. Parce que seulement qu'il y a qui Koyem, Belaye. Mais ceux qui se sont battus dans Bango, Batikala, na Balabal. C'est là que nous allons. Mais la frustration, nous surtout en Ezaya, que ça passe au moins nous avons deux équipes. Dans deux équipes, yo musala na yo, on le pesa. Ndeko ya équipe na yo passe, yo zo pesa adversaire. Passe. Et c'est ce qui se fait, qui crée tout ce qui a comme problème. Les gens pensaient régler des comptes. Les gens pensaient que tel ça va tout bisonner bato makasi à pouvoir. Mais pouvoir est ici la carte. Pouvoir est ici là. Aujourd'hui, nous avons des conséquences que nous avons. Je me demande, parce que peuple One, même à Kambouyani, il y a Genève. Peuple One, j'ai dit, le peuple là s'est battu, va conquérir le pouvoir, va combattre en a besoin. Mais la conservation du pouvoir, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut réclamer? Parce qu'on est déjà au pouvoir. Le pouvoir est là. Et vous pensez qu'au cas où des pèses perdent le pouvoir, il aura quel discours? Oh, honorable Saba, non, maman, azana posa bosola moi muke. Ngabi mukolo nini? Oh, mukolo, ba pesi mukolo, mais boya na Jacquemin na prof Chumbai. Ngabi non, problème ezate troya. Mukolo ngo pe toke, to me pa mama. Mama ya mbibiso bien, to sololi, mais ba la ngama moi on ozo ka bozo wela isusu nini, boy na boy. Tout ça. Maman. Omoni makambo yo, soki biso to lobi to lobawa. Biso moko toyebi ke bandeko na biso mususu pe bakozonga na sima bakoya koloba lisusu po eza kaka lokuta nga nazo propose bo benga biso nyonso bana na yo tovanda mutu na mutu aloba na présence ya biso nyonso olandi mama alobi mwana nga likanisi ozwi eza ya malamu bokende kasi nabongisa agenda na nga na obenga tobandi mpe moko babengi biso tant que bengi biso na réunion là tozaki nana tozalaki secrétaire général Kabouya tozalaki ngai tozalaki Peter Kazadi
tozalaki Guy Mwadiamvita, tozalaki Maître Aselo, tozalaki na José Kalala, tozalaki na Jacquemain Chabani, tozalaki na Professeur Chulumbai, tozalaki na Amis Makutano, tozalaki na Yves Bonkulu, tozalaki na Godefroy Chimanga. J'espère que na bosani mokiti. Mama Tuni ozowela. Liloba tout le monde Tété Nazarité. Tout le monde a parlé. Regardez la biso ya funda oyo, aloba boyo, boya boya, awanga na botoputa. Na boloba na chiluba to na zo na lingala po ba nyonso ba chiluba te to zo ba lingala po ba nyonso. Ko makutano ba oyo bate. Hein? Makutano ba oyo. Bonkulu bazara kwa. Ozolanda. Tolobi tango tosilisi. Maman a vu parole. Nazoloba maman nazoloba o boyango aya ko démentir. Maman a vu parole. Alobi ba na ngai. Ezana biloko mibale na constater ozo zanga bino. Eloko a liboso eza bolingo. Papa na bino azai kote ya bino bolingo entre bino na bino. Mena kolanda bino awa. Omona kati ya libota. Omona kindoki. Eyaka soki yo uzolia baninga bazolia ti. IDPS eza ya bino nyonso. Eza ya groupe moko boete ya bato. Bino bozolia bamsusu bazolia nanzala parce que nous sommes tous au pouvoir. Bato bazolia nanzala na eza ba compétence ndezangi bango te. Est-ce que vous comprenez que Tilelo na exécutif bas secrétaire national ya parti il y a encore des chômeurs. Après 5 ans à pouvoir. Ba liste oyo zokende na ba cabinet na bani ezaka ka okoti na kati ya bureau na yo sali mwa liste yo moko otindi. Eloko ya mibale landa malamu mama lobi parti ezali ya kokufa. Basango nyonso nazali kozwa ezouta intérieur, le parti n'existait plus. Oyaza oyalobake na kosi aya koloba. Débat pe katanyo pia.